Bonjour, bonsoir, très cher internet. Il y a Pedro Production Grasse TV. Pedro Production Grasse TV. Information Frikaka. En tout cas, un grand merci. Et n'a abonné na biso, un grand merci. N'a bato non se bazo commenter. Et n'a émission donc dans la voix des stars. En tout cas, beaucoup de chapeau na bino car n'engezala. Et en tout cas, on a linga na remarque. Muto linga remarque. Te yana pa eba makambo. Tenga pena koto moni. Omoni bina ke no koto ekenda ki mabe. Kombela en tout cas ezala kitoko na robongsa kaka. N'engezalaka. Très cher internet, il y a Pedro Production Grasse TV. Et en tout cas, on a les patrons de tous les patrons, les patrons de cette chaîne. Et papa n'a Pedro Kangila, papa Pedro Kangila. Il y a Maman Tetengolu. Et pourquoi pas Annabelle Kangila, Jérémy Kangila. Jérémy Kangila, bengue combien de fois. Annabelle Kangila, Jemima Kangila, et sans oublier aussi bébé Kras Kangila, bébé qui bouge trop kaka, n'engezala vraiment. Et donc qui m'a souvent on a États-Unis on a copié ça va monter belé pas ya bovi ben mal le cola statut États-Unis Amérique. Il y a maman Bijou qui nous prend et pourquoi pas maman Cécile, papa Simon Foka. Papa Simon Foka en France. On a sans oublier aussi les sénateurs Baba Bazola. Merci beaucoup, très cher internet. Il y a Pedro Production Grasse TV. On a une analyse la voix des stars. Coupé ça pesa ka ba info makambo ozo le kapena mboka na biso kaka ndenge ezalaka. Et la recette n'a pas abonné ni en soya maman na biso Divine Bokos auto misa swingen là en tout cas sur continue la page officielle il y a maman Divine Bokos sur Facebook obetika ka Divine Bokos okoza bongo singa eza banzemba kitoko ayembeli bongo tatanza même mutazo pesa ngai na binongolu et ya okuta na moko lelo pe yoka na susu ba fois kaka ndenge ezala sans oublier aussi ma bébé chérie bébé la joie nommé les il y a Maman Suzy Oma, hein, donc la femme africaine, la femme noire, donc la mère de mes enfants. Suzy Oma, famille Oma, on m'a appelé sur et je remercie aussi mon équipe technique. Si ma caméra Zabona Ndekotita, Papa Tita Mobali à Pembe. Et sans oublier aussi mon cordon solo, il y a Maman Lilimbo Yokaka, Ndengezala. Voilà, les lolis les Zakaka. En tout cas, musique congolaise polémique, comment Kenne, ce qu'on a Ndengeyamabe, musique na biso ba congolais. Musique na biso ba congolais comme ke bandenga mabina tanga pena komba ba leader parce que TV za radio te biso to lo ba vérité to lo ba rabo solo na tanga ba leader oyo bango pena bazo ko ba koti polémique makasi na tanga kala mite to solo donc ba vela biso ya wenge muzika 4x4 bon chic bon genre BCBG otoyebaka le ba pandi pe bana ba bimba sala ba olanda pena idéologie ba ka nengzala conseil ya le 30 juin ils a confirmé la histoire des martyrs wana et en tout cas tokozala wana pene belé tokoya wana tokoya wana vraiment to l'action ba image na concert wana kaka ndengezala parce que on a peu de Production Grasse TV chaîne ezaka mon encore fait de Production Grasse TV ne makam sika bozo ba information frère le concert le 30 juin ya BCBG tout le monde ba kulutu na biso ba Weranson ba JB Piana ba Lema Kaba ba Didier Marcel producteur auti musika na mboka États-Unis d'Amérique aye asangisi bango lisusu kaka ndenge ezalaka to ebite ba faire rigola ba rozala to ebite man na chance ya rozala Marie-Paul Aroya ou Marie-Paul na ba wera na le simbakate na jibe mpe na simbakate faire rigola est-ce que Aroya nous le wana ba rozoyer to ebite donc tozalaka wana la des martyrs en plein concert tozoyami ba vidéo kaka ndenge ezala mais avant concert wana to solana moko ya ba leader il y a 4x4 to kutana tena les rois de la forêt to solana kaka comment organisation ndenge ezokendela ekosala pena kitoko makasi et balobi la kala mingi pete tozo raisonner papa na biso donc autant kotika biso mokolo déjà il est déjà belé je crois 5 ans ou 6 ans passé comme ça na kombo ya papa Wemba ndenge za la Félix aze quoi yeni mutu apese organisation ya makambo donc kala mingi te awa ye aoleka skola te va kopesa place nini oyo concert wana ekozala pona raisonner les sous artistes donc grand icône autant kotika biso na kombo ya papa Wemba vraiment donc tebi kasala sala mamebele kaka ndenge zala l'orchestre Villanova de Fabio Maestro bazana États-Unis d'Amérique si quatre bon ça va tourner dans mon kaka ndenge zala et puis orchestre Latin wata de héritier wata na bekoza nostra après kouta Turquie France Espagne Angola siko bazali siko na Brazzaville esika ba livrer pe ba concert na bango kaka ndenge zala ba ozonga suki na après kin ba okene bongo États-Unis après ba okene Canada kaka ndenge ezalaka monsieur Igbi na filé kala mingi tazo misape album na ye
et que pesa pe makamuka ndinga zo ba en tout cas bi et repesa non titre na monter parce que bazo banga makamo mike pour polémique comme na musique congolaise en tout cas pas pe mawa tala lelo Robino Mundibu akomi ko benga Fabro Maesco bonobo biso to bonobo azani yama Fabro Maesco akomi ko benga Robino Mundibu akomi benga Fabro Maesco bonobo Fabro Maesco pe akomi ko benga Robino Mundibu pakistanais. Ola makambo ezo kende la mabe. En tout cas makambo ezo kende la mabe makasi. Makambo ezo sungate. Or ceux qui toza bomoko musique na biso kende liboso. Ta lelo ba ivoirien ne ba koma tamo ba koma oleka la biso. Po nini bango kuna polémique ezala kati. Fabregas na hérité watanabe. Mama na mbutu mutusu ya kosakana te. Bazoyo kana pete. Kisinjora nenga lo bageno watalie todo tourner ti sikoya parce que bozo benga biso trop Kisinjora bolu ka biso Kisinjora to sola azolo ba nana ngo wata aliena nango tozo mona ngo déjà tozo mona ngo ezo kota pe muke na mambo ya aigle parce que l'album est miange mi demo et bimanzela ma ona tokos de en tout cas coup de chapeau na artiste congolais et coup de chapeau pe na batu oyo ba mourir à la bonne musique. Bato bazo qui t'a consommer album mion jiminemo bato pe bazo qui t'a consommer album ya Tokos D en tout cas ça là qui pena qui to comme magasi tout tika ko ta polémique même biso pe ba chroniqueur to komi na ba parti pris on a journaliste ya orchestre on journaliste orchestre non photos za na katikati pour retomber la musique congolaise pour retomber la culture congolaise mais na ba polémique oyo comme kindela oyo ezo kindema be makasi shomi m'appeler mutu kana États-Unis d'Amérique comme nango de abi moko apesa pakistanais mutu kana tike na kisasa ayi moko apesa pakistanais ngo nani oyo toyebi Robino Mundibu nde bango azobenga Robino Mundibu ba musicien ya Fabro Maesco ba bilo ba moko tsa vraiment to kaso ba ekine ko mana bitu Gina peme Fabi a me apesa Erne Christine mutuka Kisinjora est-ce que Kisinjora ndima yango makambo eko mokende na mabe makasi musique congolaise polémique mo ko tia mabe en tout cas ils sont vraiment te OK sur ce côté ya Faneli ba yemi nzembo moko na Patrick Bekam et puis si batu mama na mbutu nzembo ngo ya nani Faneli ko to azoba ya ye Patrick Bekam azoba ya ye mama na mbutu fort depuis que pomba nuance na Robino Mundibu Robino za na ba problème hein Robino a un problème, il y a un leader rebelle, c'est toujours vibrateur, toujours comment, toujours nani, depuis que j'essaie de nier ça va faire rigolo là. Moi après Mickey ça va. Faire rigolo la paix, na fait dans kabose boulem, na lela kabose fort que je salue à passer kabose boulem. Maman na randa osakanate. Faire rigolo abi yena ba voix na ye wana akobenga nani kabose bilem de abeta album adina siné to mona benga ki ba selo scram baba bindo me bashi de temulopwe akobenga kabose pa lobi kena avant déjà bato ba inspiré déjà d'abord c'est le côté de la musique congolaise en tout cas le côté sungate biso na biso ka tozo bomana toke côté ba pasteur ana pasteur bazo kanate na tanga ba kombote pa pasteur ba mokangisa bato bolingi vérité te mais bon ça la makama mabe alors tant on taquer yo pour que bazong son nzela mbile ina pale bobongisa makam pour que bando taquer bino boyete bino boza ba sala nzambe musala nzambe tikala kana mama église tikala kana mama bible oteaka bato baya na église na yo tant muto asa mabe mo boya bunga nzela pour kazonga na nzela et ça pena kitoko makasi donc musique congolaise et comme une polémique alors polémique et comme keni na nenga mabe to retombola critique congolaise nengeni to ke kota ba comédien même to kota ba musicien même en tout cas j'ai osé que ne pena mabe makasi zo sunga vraiment te alors surtout ça bon moko critique congolaise pe kende liboso ta lelo to kuma koyoka banzema ba ivoirien trop kolika kutu banzema na biso mo ba congolais mais ceux qui to kina ba Côte d'Ivoire wana
Pour quand nzembo congolais ça passe. Pour quand nzembo ya congolais ça passe. Pour ni ba milinga bango na bango. Tout exemple ya fali pour patong ba benga ki a na CAN. Octobre na Cameroun a qui nous presté avant un match d'ouverture ya CAN. Tela ba Camerounais ba Camerounaise ba silika makasi. Ba la bezo bimisa biso ba incapable. Bozo bimisa so ba incapable tandis que ba bon chanteur bazawa na Cameroun. Voilà. D'autres pas bazaki de la raison. D'autres pas bazaki de la raison. En tout cas, musique congolaise façon et comment que la polémique oyo ezamabe. Donc on sait un peu na ba confrère na nga ba concert na ngai. En tout cas, tout tika ko za ba partie. Biso to za na katikati. Toke ko toki koto, to yesu koto toyoki, te formé ba tumaramu ya bien. Et non to za na ba partie prêt pour que bi ka so na ka ngana musicien oyo amemanga libanda mboka. So na ka tozo boma siko musala na biso. Tu sais comment pena kino ba tala so biso te ba ya journaliste ya lo ba ndika pona ye. Ya finga ne ka boye. En tout cas, biloko wana yo sumate. Tous à la vraiment unis. Ba musicien, ba artiste, comédien, ba joueur. Même biso moko pe ba chroniqueur ba pandi sango. Tous à la bon moko. Musa na biso ke to mama et qui est toujours liboso. Mais tant tous à ba parti primo en tout cas et resuma vraiment te. Pas si. Tu sais comment pena que non? Faneli pena ba kutana bekam na nzela boy ba beteni pena makofi. Tu vois, on appelle que non, Chomi, na Robino Munibu, et comme il y a Simba Benda. C'est très honte. On est tous des Congolais, tous abonnés à Moka. Tous en abonnés en tout cas, et que ça peut être comme ma casse. Voilà, très cher internaute, il y a peu de pour gratifier. Moi, les soldats qui sont là, donc, détail, ça que orchestre, donc, au qui non, Wenge musique, bon chic, bon ja 4x4, basangana ki basangisi bango les susu pour babeta concert moko ya bolingo concert mo ba sepesa pena monde entier parce que concert on les a raté que biso mo ba kino ba congolais total ngo to sepela non donc partout vraiment et ça pena ki to comme kaskaka ndengeza concert on les a raté biso mo ba peuple congolais to sepela ndula te partout dans le monde entier même bato bazali bana ya moka bato batika mboka na biso kala ba ko sepela pena makasi. Jibena we rapena parce que maman na polémique ba rendre ba kufa na ba fikir boyebi ba concert ezo ke quoi na deuxième jour et bani bena lelo ti lobi mila ye kabola bango bitumbe zo sila raté mais tala lelo yo mutumo azui likanisa ko ya ko sangisa bango lisusu en tout cas kucha pona producteur wana likanisa zo vraiment ya ko sangisa susu bakulutu na biso ba papa na biso loka ba Jibé Piana ba Oyer ensemble Hugues le roi de la forêt kota lokola ba Blaise Boula ba Adolphe Dominguez malgré Adolphe Dominguez azo boya na yeme to ebité eza pona paquet toni puis ne mo sanga na bongo tozo mona kaka ba Oyer ba Didier Masela ba Le Makaba ba Jibé Piana ba zala mais ba Adolphe tozo mona bango te manda chance peut tozo mona bango te. Que voilà moi lisola muki na la bino pena très cher internet ya peu de poisson grâce TV ya ngwana kaka ndenge ezalaka et ce ko yeba ina ba mise mo benga bango en tout cas surtout ba mise ya Fabre Maestro bo benga bango botika ba biloko polémique on est sur vraiment te et ça pena mabe makasi. Merci beaucoup pour la suki awa mukuna lelo et na kima sumba ko pesa mote bele pa les patrons de tous les patrons papa na Petro Kangila et ya maman Tete Ngolo et pourquoi pas Annabelle Kangila, Jérémy Kangila, Jemima Kangila, Annabelle Kangila, bébé Grâce, la bébé qui bouge trop, bébé Grâce Kangila. Et sans oublier aussi ma fille chérie, bébé la joie, donc la joie nommée, il y a Suzy Oma, maman ya bana kaka donc la mère de mes enfants. Et pourquoi Paris, Fatouma Oma en France, wana, Gloire Oma, Dieuga Oma, famille Oma Obimane la bino ya trop, ba belle sœur danga, et ba beau frère danga kaka ndengeza la bino ya trop. Et je remercie aussi mon équipe technique na sima caméra za bon de côté ya peme vraiment et ndengeza la sans oublier aussi mon cordon solo ya maman Lili. Ndengeza la pourquoi pas les sénateurs bazola. Sénateur Baoba bazola na France wana et nengezalaka to zonga sutebeta pena masona pesa bino suba detena pesa bino manchoka kaka pour ande lengi la voix des stars aux abos présenté par Yemo votre M de serviteur Watakine fait 4 spiritas. On se retrouve à la prochaine. Bye.